Non, makambo Joseph Kabila lobaki aza mutu moko so azalaki mutu wa malonga mutu na yasela kabia ifale ayoka soni. Parce que soki bantu bazwa kwa puye Kabila ayaka liboso wa yebisaka biso ayaka na 5 chantier. 5 chantier ezalaki eloko-te Kabila aye na deuxième mandat ayebisi biso aye na révolution ya modernité cap vers l'émergence. Ce sont ses slogans à lui. Natunaka ancien premier ministre Matata Boy na bureau na ye que cap vers l'émergence. Le Congo est debout. Kabila akutaki Congo debout, akutaki Congo à genoux, accroupi, endormi, ya télévision yango avec cap vers l'émergence. Émergence yango na bamboka mususu balobelaka ngo ndenge ni. Alors, wana ezali lolenge moko ya kuzoba ya mutu atiki yo awa azobumela yo bana na nkuku na kindoki na simazoya abanda koyebisa oke ya yebani na nganga moko akosalela okisi makambo wana esila soka yende ndoki munene soki bakongole batie litoyi na makambo ya Kabila wana etali bango parce que toyebi ndeni ni bazalaki kokunda bakongole vivant boyebi bino moko mwana oyo akendaka kokanga mwasi ya Kabila suki ti lelo famille na ye mona yete boyebi Armand Tungulu amatana voiture ya président république ti lelo amona na te soki Kabila linga banda kopesa batu leso na Congo abia nano na Armand Tungulu voilà, moi, c'est la fantastique pour les la grande manifestation, il y a beaucoup d'action. Alors, chef, il y a un peu de présentiel dans le dépôt. Il y a yoga congolaise, mais d'autres là, vous allez dans les personnes de manifestation et vous allez pour la ville. Bombo Nangai, Uta Chite Katenkesh. L'Afrique Mobima Benga Ganga, Sa Majesté Katenkesh. Parce que Colombo Kozalaga na Congo, naza secrétaire général ya Conseil panafricain. Ils ont l'association pour regrouper les chefs de l'Afrique. Alors, bon, les autres, mon évident, a changé la liberté au Sangani, Nabilamba traditionnel, manifestation de l'État. Tina ya makambo ya lelo ezalaki parce que mabele na biso ezobela tango mulayi. Depuis toujours indépendance lelo bana totikela ba gérer baninga na bango bana na biso batata na bango baza kolelisaka batu nyonso. Voilà pourquoi minute oyo ba ennemi ya Congo ba imposer biso bitumba moko sa mutuna makolo et que ba politicien ba kanisa na kosolola kana ba mindele na ba étranger ba kosisa makambo wana na li mubeko mukuli kunzi ya mboka na biso na article 207 alinéa 2 paloba ke en cas ya conflit ba chef coutumier nde batu bakoki kobandisa batu pona koluka cohésion nationale na unité yango tosangana ki lelo poto solola topesa mandat na ministre ya droits humains pour banda ko défendre droit ba chef coutumier pour gouvernement congolais respecter article 207 alinéa 2 pour biso moko to banda consultation ya kosona bana nyonso ya Congo ba opposant ba ya majorité na bao nyonso bazali batomboki bazali kobuma bandeko na bango ba congolais bavanda na sans été po basilisa masolo ya kosolola na ndeko ko na biso ezala kosela. Voilà, je suis Kassita mingi pour nini parce que tout le monde même ata mouvement ya ba ya société civile na église catholique na église protestante ba mingi ko tambola na kasi ba société binoté ba chef. Oui, bon, ba ko kaji kwa société bisoté parce que bango catholique ayebi depuis l'indépendance de lelo par des marches nyonso na ba dialogue salama toujours sous couvert catholique mais ezalaka n'impact mon côté pour même ma pe biso bisika mon côté lelo tozolo ba catholique soki azotambola azalokola mwana aleka mungu ndenge balobaka na bokoko na biso parce que mobeko mukunzi limobeko likunzi ya mboka na biso elobi te ke soki batu mibale bazobunda to bakongole bazobumana catholique église ese bakende toyebi na oyo bazana ngo lokola agenda caché na bango mais bayeba ke bokoko na biso esi yesaki biso makambo nyonso bazosa biso topesi bango mandate to mandate bango te po topesa bango mandat amwe ba renir courage ya koyebisa bakongole nyonso masolo nini basololaki na Paul Kagame na Rwanda masolo nini basololaki na Kenya masolo nini basololaki na Macron masolo nini basololaki na Qatar soki baiti bakongole makambo nyonso ezalaki au centre ya masolo na bango
nde wana biso tokoki kotala si oui ou non tokoki kondima kopesa bango mandat mais topesi mutu mandat te. Pour sa majesté bozali on a vu province ya Kinshasa esali plus de 3 ans depuis juste kaka na côté ya Maluku affaire ya ba milice na mokondo wana liloba nini mpona population ezo ekima kuna population ezo nyoko bakuna pe na bato basundela bilaka kuna liloba nini sa majesté? Oui, ça fait plus de 3 ans parce que kama kamonene tozoloba bana na biso baza ba politicien fo bayeba ke musungi tango ekomaka makasi baliaka yango na mbeli. Alors rombeli yango eza nde babiso soki bango bakozalaka toujours kosantete tant que ba comprendre que bato il faut ba poser question ya nini ekoki kozala lokola solution mpona mabele na biso eza biso bankumu nde omoni makambo wana eza kopersistaka liloba mpona ya bango parce que komona kosangana na bino nous on croyait que vous allez faire kosolola mpona bato ya parti wana bazalaka pembeni yango. Oui, biso tozosolola mpona kongo mobimba tozoloba te ke biso soki tosangani lelo toza na mposa ya kovandisa bana nyonso ya Congo basolola lolenge bana tata moko mama moko basololaka biloko ya kolia mpe ezali tolie mais mpo kimia ezala ya libele ezala kimia te ya tovandi lelo tosololi lobi lokola ngai to fulani abimi na gouvernement te akei mpe atomboli ya ye minduki mpo abanda kobomba bakongolais. Voilà, en parlant de minduki lobi tomonaki intervention il y a ancien président de la République Joseph Kabila Bolandaki Peyango, Lilobani, Bogolobango, attaque par rapport à message. Non, Makambo, Joseph Kabila, Lobaki, Adam, Moko, Zalaki, Moutoua Malonga, Moutouna, Kabia, il fallait ayo Kasoni. Parce que ceux qui battent tout besoin pour appuyer Kabila, Ayaka, Libosoa, Wayeb, Sakabiso, Ayaka, dans 5 chantiers. 5 chantiers, ça là, que l'autre côté, Kabila, il y a un deuxième mandat, il y a une révolution, il y a une modernité. Cap vers l'émergence. Ce sont ses slogans à lui. Natunaka, ancien premier ministre Matata Boy na bureau na ye que Cap vers l'émergence. Le Congo est debout. Kabila akutaki Congo debout, akutaki Congo à genoux, accroupi, endormi, il y a télémission avec Cap vers l'émergence. L'émergence ango na bamboka mususu balobela kango ndengeni. Alors, wana ezali lolenge moko ya kuzoba ya muntu atiki yo awa azobumela yo bana na nkuku na kindoki na simazo ya abanda ko yeso ke ya yebani na nganga moko akosalela okisi makambo wana etila soka yende ndoki munene soki ba congolais batie litoyi na makambo ya Kabila wana etali bango parce que toyebi ndeni ni bazalaki kokunda ba congolais vivant boyebi bino moko mwana oyo akendaka kokanga mwasi ya Kabila suki ti lelo famille na ye mona yete boyebi Armand Tungulu amatana voiture ya président de la République ti lelo amona te soki Kabila linga banda kopesa batu leso na Congo abia nano na Armand Tungulu. Voilà, merci beaucoup. Alors ça m'a dit que le rapport à Bandeko oyo bakolanda yo à travers Fantastique ya télévision. Non, bandeko na biso nyonso bazolanda biso na minute oyo ba congolais tozolo bana bango ke bana mikende bazalaki kotuta siko biso moko batata biso moko ba mikolo tosimbi banzeta maboka poto sala nini poto banda kotuta biso moko bana mikende bazalaki kotuta na Congo sikoyo biso moko batata tosimbi banzeta maboka poto sala nini poto tuta c'est-à-dire kosimba na biso banzeta maboka poto tuta ekotia kimia na Congo mobimba mutu nyonso aobanda kotama na tozalaki kala olongwe makolo ba Congo tiko keiko koma na Bukavu ozana nyukutu moko na nzela te ozotambola lezi nde Congo biso tozalaka ngoposa yango wana yango moni place oto bandi lelo eza ba mfumu akasa ya wate eza ba mfumu abandundu te eza ba mfumu a Congo mobimba nde basangani pona ko défendre cause noble ya intérêt commun na biso moko eza mabela Congo tozokunda pongai na ba mfumu nyonso tozawa moko te aza na passeport rouge moko te aza na passeport nationalité soki nini bamususu soki lelo eyindi akozwa avion amati akei na ye quelque part biso ndenge tobandi ya boyo tosala kosegeraka na bilanga na biso soki eyindi c'est-à-dire toza makasi ya kokima te tokufeli awa babotoli biso mabele voilà pourquoi totelemi mpo todéfendre mabele na biso. Voilà, merci beaucoup pour l'intervention. Merci. Message pour la Mampangi ya bandu mulobila bango nini pour la rencontre ya mokolo ya leo. Kombo nani d'abord? Bon, ici na Munu, chef coutumier Mupalanga Mbundu, chef de groupement Mbundu, président du Conseil national des droits coutumiers congolais.
il y a été association comme objectif défendre les intérêts des chefs coutumiers et leurs droits, lutter contre la corruption et mettre le pouvoir à qui de droit. Donc, ça m'a dit, chef de Balanga Mundu, il y a été le chef de mouvement Mundu. Alors, nous mettons il y a Mamounion soit un pagne avec tout, mais dès que les chefs coutumiers, donc les chefs coutumiers, quand on a une population, quand on a un toto, quand on a un pouvoir de chef coutumier. Et puis, toto, que vous voulez que vous connaissiez, chef coutumier, Fongola Mabele, chef coutumier, Mississan c'était, chef coutumier, Essengwa Peuple, Mabele Nabisomoko, Lolindikina. Sans population, sans toto, nous ne pouvons pas de chef coutumier fait. Mais il n'y a pas de mine. Il y a une population avec tout le monde qui souffrir. Na S, na Kwamutu, par-ci par-là, pourquoi la population est dans la Ngemba fait. Il y a des bons sous. Moi, dans la famille, dans la Kota, que mon passe, que Nyokama, que Bella, parce que la Kata, na maman. Kata, la maman, que Bête, la chef coutumier. Vous voyez, Bête, Gezola, Bête, moi, je vais te prendre ma cambo. Amen. Vous pouvez tout la Ngemba, na tout la Bête, Sambu, Banana Bête, Congo la Bête, Nyokama, Nyokama, Diakafe, Congo, Banana Ngemba. Bête, la chef coutumier, Bête, Banana Ngemba. Donc, ça met une passe mingi. Pour ne pas me faire battre. Donc, me faire battre. En tout cas, destination inconnue. Ce n'est pas bien sans le chef coutumier. On est chef coutumier quand on a la population. On est chef coutumier quand on a la terre. Sans terre, sans population, on ne peut pas être chef coutumier. C'est nous qui avons le pouvoir. Il y a tout ça, c'est nous les chefs coutumiers. En tout cas, vous dites, fait. Merci.